Shalom, shalom peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Et ko dépendre na herbolandanga na il bossa ba caméra na banda kuna bino na koti na nzela na ba téléphone na koti na nzela ya ba télé, ba ordinateur, computer, laptop. Na ye vraiment le bosso na bino Sœur Marie Grace. Please bo s'abonner na Marie Grace Taylor TV. Marie Grace Taylor TV. Na ye vraiment kozala vraiment clair na makambo ezoleka na réseaux sociaux. Eza penda première fois penza ke non ndeko ya mama mami bameko aye koloba. Eza première fois. Eza lisumu te soki lokuta moko bo ezali pona toya kobongisa ngo. Toya kobongisa ngo tolakisa bana nzambe ke non o bozoloba eza lokuta. Nga pona nga na banda okanisa makambo nyonso o elekaka na réseaux sociaux ke ezalaka ya solo. Nzoka nde makambo ebele eza lokuta. Yango nalandaki penza life SCD Panama. Na pesi yo mbote bisika ozali osalaka no analyse na yo babengi yo bapesi yo makambo oluki source te mais olingaki pardon oleki osala no émission na yo na condamné na nga pe yo te bino mobolobi ke YouTube ekenda bongo ekenda bongo so na ye pe na lakisa mwa balokuta moko ya mike oyo eza na kati ya makambo oyo ndeko po naza penda dans apprécié dans un malé mais vraiment bolandanga pour na moi bolande belé naza nièce à mami bameko Marie Grace Taylor naza nièce à tata Jolie o auti ko bala vendredi pasteur José o lokuta makasi ezoloba manatang oyo nazaki vraiment fatigué na utaki musala grande sœur na ngati ndelinga lieu moko na bengaki pepa mamango fona tala kombo na bosani kombo na bengaki pona kolakisa ke na makambo suba zoloba eza mabe tozala te so toyoki kali kamba musala nzambe motema ekomi moto tokomi lokwa banjoi ba Jezabel botomboki ba Jezabel botomboki ndeti kaka bokata eli mutu mais suka ba prophète na yemba kata maki mutu ba prophète abal na ba prophétise abal na bandi non na point liboso na okeno na point liboso a mosala nzambe pour mosala nzambe papa Charles Bameko Bostra TV Bostra TV na bandina na ye mosala nzambe na ye koloba lokola mwana na ye na ye lobaka lokola mwana te pona za mwana epa na ye mais na ye kosala analyse ona bandina liboso pona lobaka non to jugera te po toyebi kati te na za dans loba na pona papa Charles na mama mami bameko o lelo kombo la bango mtezo eza kobeba boye so ezaki nango pasteur moko boye azanga kombo bor ezanga kombo to nyebo vanda te po YouTube ngeta bino te balafe ngeta la mate po eza pasteur bameko po eza mama mami bameko yango boye koloba bon na bandi na pona pasteur na bandi na ebandeli kino suka nde ezalaka tata Jolie akutali na mutu libanda ya église pasteur José asambelaka et papa Charles te libanda ya église bakutani balingani na ndenge na bango azaki pe pressé akwa ko présenter te abeta pe lisolo pe te ke non nde ba msusu ke non biso moko to monika bokamwa ko to nyesa mama mimba miko alobaka ayo loba po biso moko to vanda te ke non to zala ke non o na sala ba live na sala boy na zongsa boy YouTube te to zala biso kuna te abeta même pas lisolo ke naza niesa bona bo alingani balingani ezalaka balingani babengani na vidéo na bango jour à mariage
papa José alobaki mwa muke raconte na bango bokota na bostra vendredi bo yoka po nazala te pona bandela lisusu bo yoka botalaki na yebi ke ba déclaration pa déclarer yango esali ke non eningisa Zaïre tolongwe wana balingani bakomosolo ndenge ezalaka asololi bayokani bia bango mibale mwasi na mobali eyosala nini eyosala ke non alobi ke non onga na obala yo aye pe na lettre pa ya baparent oyo azovanda bango na ndako eza mama mami bameko mama na papa Charles bandimi pe mais babengisi mobali ndenge ezalaka mobali abi te na balaka kala na balaka kala libala esila mais biso tokoki boye te fo ya na ba preuve mariage et bandi faïza la mariage ou faïza le 4 bata YouTube angouf omoni oeza invitation le 4 na tiango kotoni le 4 décembre 2020 nan couronné bandité 2020 le 4 invitation on a ça les en Angleterre. Ils en Angleterre. Invitation to ya nango belé to panza ngo penza mariage onga netinga onga na yaki nango. Pour deuxième voile na ye nazali na Paris ngaye na mwana nga na sala protocole na ye na tata mami to kendo luka deuxième voile na ye. Invitation ngo to ye to kabol ba invitation biso to kabol na même na ba église na biso. Maman mona ki invitation to mona ka invitation te poso bo mona ki invitation te okosi parce que invitation oyo e panza na Paris mobimba biso na to ye nango to pandi mama mami ba meko moko atindi ba invitation e panza na Paris mobimba ba invitation oyo yango le 4 décembre ote preuve yango le 4 décembre yango famille Pimbo Monga Bokungu Mbilia yengo papa José yango la famille Banza Banzu Mbonzi yango le 4 décembre sale kutu ba chanza ki te posi ba pesa ka ba mbongo moi c'est mobile ba beti ba kayu na bango ndenge ezalaka na poto ba beti ba kayu na bango date oyo eleka ki pona nini date oyo eleki pona parce que ba preuve ba senga ki ayaki nango nanu te koka kite bobala na kin ok faut que nous ba preuve sus na kin ba ki na kin et komi ezwa ki tombele yo bika na famille ba comprendre bazali ba comprendre na magama nzambe bazali belé ba comprendre te bazali pe ba murmurer kaka murmure ekotaki murmure kutu ekotaki murmure ekotaki baokanga mwana batika mwana kende ba preuve temele kake belé ya kosenga senga bakoka ekoloba o bakoka ekoloba murmure vraiment ezalaki makasi babiso oyo surtout comme qui non voile balata est-ce que Moïse est-ce que Sarah lataki voile est-ce que star boina boy ba pambola kaka bokende ezaki na jour moko ezaki na jour moko c'est on angazalaka awa mama mami ba meko na baki 5 personnes na nini na live pardon na conférence na WhatsApp bolimbisa sori so boka makelele na zapa na ngate donc l'herbe sali conférence wana oya zalaka benga pe na mission moko bande ko tia matata abande kotia matata kobaka bobalisa mwana kende bona boye mama bato alobaki alobi pe bien alobi mama mami ba meko alobi bien alobi soki lelo yindi soki lelo problème mwasi moko abimi ba mona bino te ba mona biso élévation eza passe ya la makambo so ozala motema te okoka te de l'élévation faut zalaka la motema likambo na yo te me balati so yango lokwa manto toza pe na hiver te ayebisi peda bango bien lobi soki lelo problème eye ba omona bino te ba omona kanga il faut tozala ba preuve nyonso ezala toyebake makambo oyo eza ya solo mata kita bato ya compréhension na famille bazanga te balobaki
Oh bango boye, oh ba kritika ki moi, oh ba okanga mwana boy na boy, mama tolobaki, papa tolobaki. Ba okanga mwana ezalaka te, batika mwana kende na ye, muto si ba boya na kala. Yo kasi mama mami ba mekonde azakala bane belé bon mama international bane belé bon ba sala ba investigation te ba yé ba vie ya nani. Toza te pona to banda ko beta via le passé. To beta via le passé. Bayeba nyonso nande libale salamaki okoza ki mama pasteur eza ko ngana makaya bote mutu so ko kango te so benga mi na ona ngoto benga mi na ona ngote tamsu mama na benga maki na ngote elongwe wana pona bakena botika mosala nzambe papa Charles ba mekoko mbona ye eza yete bref ane ju ba discuter ka facture. Yes, bango bazala na Kishasa. Ba discuter facture na ndaku ya grand frère na bango ya mukolo. Bango bazala na vacances bango na Kishasa. Ndenge le kaka azalaka te. Là ba ye. Ba date eleki ba tie date ba sali coutumier. Coutumier biso toyebi ke so mutu asali coutumier ba kenda ka même. Tata Jolie azonga na ndaku mobala kenda ye moko. Po babai makamu nyonso ekoti latina suka. Mariage eko sala meleki ndeleki. Na bandi point liboso pa mama ndeko. Oya bimisi makam na internet. Tata na biso mama na biso akoma internet. L'état internet. Ba jiji. Ba zuzwa nzela. Amemi makalo ba zuzwa nzela. Baya kolobela. Ba kata likambo. Présentation et salamaka. Ceux qui bozongi na bosra le 6 juin. Ba présentaka. Mosala nzambe papa Charles ba meko abi o ayebi likambu abima. Les 6 mama soko linga ko bima pona ni obima ki tango wana tendeko. Présentation et salamaka. Bata ba YouTube kati ndambu ba mami na ba YouTube etambola mokili mobimba. Nga oyo kutu mutu mwa lobala nga place na za binanga yango bino botsaka bakambo batata mo semina YouTube te batu bale la bino mbongo pota ezate nga tokipa ngote leba kati ndambu Bosra TV zo eloko te ke na ba expliquer muto moni Bosra te na 2020 yango na ka mat tone ko matala ngole ya corona zo silisa biso tokima ki biso kunyo so tokuna totika ki masumu tokenda ki kuna tolongwe wana jour où va discuter la facture. Tata Jolie a tia ma photo. Chaque fois mobile na te aka a partager na Facebook na ye maman. Falo luka ba ke no. Nde na bi ke ba tumso luka mari mi samba lele la e o eza yanga mobile nanga falo luka eti. Tolongwe wana. Toyena mariage coutumier. Face ba YouTube kati si maye kati si braze kati si angolais comme kati si penza YouTube ekei partout ba tete mo bandambu lokwa ba tibotse mabonza ba zotia ba bani ba bengo matabis ba tete ba YouTube omona ekaka te ndeko abimisi na bela ndeko ayena makamna réseaux sociaux omona ekaka te. Tolongwe wana mariage coutumier leki mikolo leki pour ça qui te que semaine au te mariage coutumier salami après un mois mariage après quelques semaines mariage religieux eko salama siko tant wana mariage coutumier la kati wana poti mariage religieux et salama le 23 pourquoi bima quitter pour non sala montage à ma be makasi boye. Pour nous faire montage à ma bé makasi boy pourquoi bima quitter avant la paix ça concerne suki wana pona koloba keno asimbisi mobasala nzambe touche te mosala nzamba yebaki nyonso pe asenga ki ba preuve nyonso pe awumisa ki mutu bandi papa bandi kolela bo pesa nga mwasi nanga la kende bo pesa nga mwasi nanga nazolo ba vérité ba bi problème ezate. Ce que Yinda et la biso dans ce to moni ba preuve Dieu merci pour ce que mona qui ba preuve parce que preuve est quitté le lolingek alinga ça appelle la problème chance ba preuve est ayaki nango to pasengi tina Kishasa biso na Kishasa lisusu nzamba limbisa biso mama mami ba meko papa Charles bato ba loba ki yobi kati mutana bino loba na ebele
yo mo yebi nde olingaki soka yana loba ne osepelaka nao nzambe alimbisa bango nazongi siko na ba audio oyo analyse audio oyo ese asalaki mpona owumela mpenza partage elenga video ekoma na Aurélien ekoma soki wapi baza nazongi na analyse ese asalaki naotia ba audio ya ese po naza na papier na biki nta mutu fosalaka mwa analyse oza na papier na biki toyaka kaka ngulungulu te nazongi na audio ese asalaki tomboka vedi na mo eza libanda na kanda sinango tous basimbisie bandeko na nga somo ya minene la famille ya minene bandeko frère to aza frère te sœur to aza sœur te bandeko oyo nazwi mobali moko aza frère en Christ assemblera makasi o papa Charles aza ya kotomboka wana esi mutu alobi se faux archi faux po ayebaki vérité nyonso nalakisi aza frère en Christ aza soki mondimi normal nalekisi naolekisa nyonso vraiment nayi nakangaka bapoint mike boza apenda passion na nga passion bo patiente ok alobi viol esalamaki na 7 ans na 7 ans It's time to tanti na ye babalaki na 2000 place bazwaki ye bakende ovanda babotama babokola ye voilà bandeko pasteur José azalaki na mwasi na ye abala ye aza au courant mwasi ya José atukobala lobi leki ya pasteur mwasi ya pasteur bameko aza pe au courant na minute oza ya koyinda eyindi eza na lokuta mpo ya oyinda mo ezalaki te eza ya lokuta nalingi nazwa ba explication ese mokie bokende otala video yango mpa ese depanama botala kuna fioka lokuta 7 ya 11 ans 11 ans na 2007 na 2000 zela baaudio eza atie baaudio zela nalingi nayoka nalanda baaudio wana abanda kobima na mwana mwasi wana bandeko ala mamai mo baseni kande ezalaka abali ye ndako moko azwi mwana ndeko na ye ake na ye na libala bandeko boyoka tocha ba j'aime. Bonjour. Oui, nga penza se présenter Oximboula. Nga Oximboula naza mwana ya Adeline Ado oyo pasteur José Banzo auti kobala. boke etala ngo mpa ese depanama nga na otia kaka natia banalise kaka po ndeko aza na Angola alobi ke papa Charles abengaki ye mwana papa Charles abenda abengi yo oenregistre pe ete alokuta makasi ya sœur abengi oenregistre ete emate kita kutu na kombo na ye moko ya makasi kutu basangana penza abenga ta luka kuta se défendre ta tika ka nzamba bunda nzambe ye mwa matise lisusu baomo balembi batiki ebongo yolo bake non nini ke non abengi enregistré epete ozalaka calme ti esa no sala life wana bayebaki te toyebaki te eza na mutu moko na famille nde asabone pa esa landaka mpenza ese makasi nayebi ese pa na ye nde kutu mutu abenganga mbangu bato bayebaki te na minute wana ezalaki samedi esa asalaki video na ye je crois samedi wana
ba marié bazaki à l'aise na Champs-Élysées kuna à l'aise ba yeba ki kutu te makambo alokuta o ke ba bengi yo e yindeli ba mwasi na mobali te mama okosi nga batindi nga te nga niesa tata Jolie na yo koloba na 2000 ans na 2000 ans na 2000 ans bazwa ya zaka na 7 ans siko aza na 31 ans siko na 2000 ans 2000 ans ti 2000 ans yalo kwa l'autre na 2021 donc yalo kwa 2000 2010 2020 2020 2020 2021 donc 21 ans passé hein 21 ans passé donc plus 7 ans yazalaka nango wana esali 28 ans donc esali 28 ans mais 28 ans donc fois aza na 28 ans mais ya lobi ke non aza na 31 ans alobi ke aza na 31 ans ya lobi aza na nalingi kotia voli makasi te mpona ala besoin boyokango bokende yokango pa ese na 2000 2000 ans ti donc il y a le basa na 31 ans mais âge ya bibi fala sana aza siko fala na 28 ans na âge à 7 ans elo na ngana loba na ba elo na ngana pesa ka moi conseil mukie na bandeko soki obali soko oza prête à obala te kokende obala te ka po mokili emoni ke obala sikoyo ye obali age ya puberté olekisa na ndako ya bapapa te ta mosusu ekokanga yo na ndako ya libala mais bible ezwa claire elobi ke moto adekone si bokokabwana bible eza claire elobi yango le batunaki moïse abaki wi na cas ya adultère bokokabwana batuni mpe yesu alobi si soko olingi olimbisa soko olingi te kolimbisa te balimbisaki merci emataki nango okoki na yo te okontinue kaka bongo okimi eza te ndako ya libala eza te ke non eyalowa ndako baparent age ya puberté ekangi yo osakana to okimi ndako nde ezala age ya puberté okimi ndako apres ozonga nsima te ndako ya libala eza ndako ya libala ozonga nsima te so okimi nde okimi kwana bamensonge te kwana lokuta te mpona kosalir mutu mwana 7 ans ale azwi zemi mpo esa alobi banda 11 ans ti 11 ans pardon 7 ans ti 11 ans na 7 ans ti 11 ans wana azwi zemi omona kaka baki obokolo oseka tamoso epa na bino miliki ezalaki mpasi mama aleki azwi mwa ngolu yo place oyomela miliki mwana kutu ya poto place oyo ezokule le lait et le miel na 7 ans réglé te na 11 ans kutu rare baza kutu te aleyo na 7 ans déjà okombo mwasi ebima ezalaki déjà lozweli yango mpe zemi mpo ndeko moko abengaki epa esa alobi ngai naza mama na nga simba mama leki na ye azokosa te eza ya solo bazwaka kutu zemba alongoli ye congolais mpo ani bongo mokie lokwa soso boye bongo mokie lokwa soso oyo lisusu alobi te ya yebi te nga na yebi donc bana mama leki ayebi yo congolais ko namona nde bosala baanalyse bodo kaka donc boyini mpenda ocomprendre donc botika
botika o bozolo ba papa Charles asali boye e bostra te botika ba Jezabel bozaka agité boye poani ba Jezabel bozaka agité botika ba mvia ngwenda muninga te botika eza bien te nyonso to ezoleka na réseaux sociaux eza lokuta o bayebaki te bayebaki nyonso bayebaki babota ndeko yo kosi sikoyo soki mpena nzambe bapinir yo aleka nde oza na ngola nalekisa dishungura na nzela na yo mpenza bachauffe yo sikoyo matrice yango ya solo oloba nini sikoyo oya osenga bolimbisi publiquement tato nde na nde koluka lokuta makasi oyo tato oyo obenga na kento papa mosusu alobi oyo tosambela te bible eta le passé te bible lobi o bakopersévérer jusqu'à la fin bango nde baolata couronne yo oza na couronne susu te se ekweya osambela ta mosusu osambelaki na Kinshasa mpo ta mosusu mwa lipe ezalaki mpasi kwanga ezalaki mpasi yango osambelaki oye poto okoki omoi deja okoki okanisaka yango oza lola eza nango lola te 2020 etei biso Afrique tokomwa mvia Afrique corone sasi bato awa oh jeune prière et na poto bosaka na jeune prière pela muta jeune prière c'est normal ta musu olenga fufu olenga semulu olenga ta mususu soso c'est normal olenga ngo ba misu banda ko bwaka ngo deja na Kisasa yango na soka ye jeune prière elobele lokota ko jeune ko prière luka nzambe te ke non pona poto azoluka nzambe te pona fufu azoluka nzambe na bosolo do azosambela na bosolo parce que ke non après ko kufeza na vie moko azobongisa lobi na ye bato nyonso bayaka osambela na biti te ke non azala riche to azwa libala to azwa boete to sambelaka parce que après la mort eza na vie mosusu ok non yesu akojuge biso ezala pasteur mutu akojuge biso te ezala yesu mutu akoya kojuge biso da totelema liboso ya yesu mpona kopesa bacompte rendu nini osalaki na mokili oyo nini osalaki na mokili oyo ezala te ke non te non ezala bongo te yo so ogendaka te ta mosusu na Kisasa ta mosusu ekolia délestage omoni ta mosusu age na age elie yango na poto oka mosusu orécupéré bao bagendaka solo baza bagene mpe 3 jours atieli oyo na monoko te aza mpe bien azoluka nzambe mpona apesa biloko soki 10 livre 20 livre te tata oyo tato azobenga na kento papa oyo soki tocomprendre aza lokola deuxième proposition moko boye biso toza bato akati toyebi makambo mwamwaso eza ya solo bato bazoyaka wana po baloba eya lokola nga navanda anayeba mutukutu danu aye poto te me nayebi deya mafamille na ye nayebi deya baréalité na ye mwana na mola te napesoka omoni mwana tana bakomba bato eza te mpona signe ya respect tata oyo semeki na ye awuti kobenga asenga pardon na life mo nasalaki life yango batindela ye nga na otiango wana asenga pardon bayebi kutu makambo yango tabengaki ye agangelaki ye tata oyo azoloba oyo semeki na otaki kobenga na life baaudio na eza na life moko wana ndeko mo asalaki na YouTube mama moko boye nga mpe nayeba en tout cas nayeba vraiment te moto atindela ye nga makambo yango seur na nga yoka tatango semeki na abengaki yoka motema mabe yoka motema mabe soit disant en Afrique du Sud azalaki fiancé ya belle sœur nanga ok mais moyena tanga kombuda te ndenge eza wana ayebi ke nga chose na Afrique du Sud na
na Afrique du Sud. Fiancé à belle-sœur na ye oyo auti ko senga pardon ba limbisa boye na boye. Tana tia ko to dio ngo nenga sengi pardon. Na ozonga lisusu. Siko belle-sœur na yango mtato senga pardon o alobi ke azolanda ye. Yoka lokuta mutasambela za mtea mabe makasi boeta yoka yo nzambe poni tokosepela baelevation ya baninga te poni tokoza motema mabe yango kongo ezobonga te ki motema mabe eleki makasi non soki navandi mpenza liboso ya kamera nyonso bamama bandeko mama mami aza famille monene aza na banyonso bakategori nyonso mpo nzambe la abengaka bato nyonso tuta abengaka ne moko azokomprendre babiso tovandi liboso tocomprendre na bonzambe evandi na kati me naye kaka kofinga te atanke servante aussi papa oyo avanda na Afrique du Sud alobi ke no muto alobi ke no mama leki na bokola ye muto yango ayebi te ndenge oloba te ya yebi me ye na ye bayebani te po so disait kozala kwa bambanda mibale ya ndeko mbanda mususu lebo osala baanalyse mususu abengaki epa esa alobi ke non ye na yebi azwa kutu zemi balongolaka ezemi mwana 7 ans nde esa asplikaki ntina 11 ans azwi zemi balongola ezemi bobengi bolobi ebele me bolobaki eloko te bobete mabaku ebele bomemaki masumu ya ofele papa Charles bameko pasteur José bavanda basolola tata Jolie ayebi via mobali na ye bandeli kino suka ya obomba eza te nga unabengaki tata bagene ebika bagene nde bozalaka soki moko bosola makambo oyo kenota mosusu bosola ngona bayaya te bosola bamama likolo te bosola bino na bino do tosololaka likambo ya solo wana bolobi eza te pour le moment boyebake non vi baza calme na ndako na ye aza calme aza à l'aise ebouge eloko te esali eloko te poto esalaka mpe eloko te donc o aobota te soki kuta obota te tozala ba histoire ya bato donc oyo moko nga moko nano oyo nano nabondela tobondela moto azwi zemi ozokasa nga nakasa ezaka baje donc nzambe asala ya solo camarade na biso biso tobota bafinga ekomba bafinga eboye bafinga tobondela nzamba basacrifice apesa Samuel donc bozala bino kaka lokuta soki mpona obota bozela kaka wana kaka na Facebook toza mpe na monde ya réseau sociaux ye paza mama leke international bazobenga ye bamama leke international donc bomona mpe kaka bamapasa bomona bafoto yango eza mpe kaka wana na YouTube po aotia kaka wana aotia te mpona bato bazwa biso tokopublie te me bato ba YouTube bokozwa kaka mpo bofutama na fin du mois eza nango mpe mabe te source ya bénédiction nzambe alobi tozala basusu ya bénédiction donc soki papa Charles susu ya bénédiction na bino eza mabe te mais le bozoyela baanalyse bosalaka déjà tato aza na Afrique du Sud aloba mwana wana kutu ye ayebi te mais ye na mwana na boyebani te ndeko mwasi oza na Afrique na soki na Luanda papa Charles atombola fo na benga yo rekodi ye te enregistré te oza lokuta makasi sœur bakota o bakoti en contact na yo ayamba na bandimi na ye te yamba na matobelebele te baluka babengabenga a résoudre baproblème na bango te seke mpo oyebi na yo te ya minene kutu bavande basalela baémission baanalyse na 2017 elongo ye mami lisusu ezongi su na 2021 wa na 2020 na 2021
abenga kutu te kaka yo akende obengola makambo ya lokuta oyo deya baepreuve nyonso te evandaki deja. Mama soko ozalaki na kati ozalaki na osimbiaki maki na yo mutu abeti yo te mutu asaleli yo te moko obwaki yango. Ntango oza na ndako ya libala bongisa bongisa. Des fois biso basi tomonaka naza na kitoko na olata boye na osala boye okomi kotambola ndenge olingi mwasi alokola fleur kimobange ekoya kimobange ekoya kimobange ekoya olela kimobange ekoya olela. To mona ko sala ba bêtise Bible bi to pardonner moninga zolimbisa na ye. Un jour olemba po nzambe otala te nzambe ko abi pona yo servante serviteur na nga na opesa ba nation otala te muto fo sala nga na kimia. Alors masusa bolingo elekisa ngaliwa tata na mama soki osala nzambe na kimia ta zolela nzambe osala nini te olongolo pembeni na ye po atia oyo akomema ministère na likolo. Susa nzambe ezalaka te toyaka tosambela to tobala te. Nzambe la asangisaka bato ezalaka mpona bénéfice na ye. Eza mpona bénéfice te kendo na bala na bota na sala boye te. Eza mpona premièrement no ezala na mpona ye. Yango preuve ane Adam na Eve banda koya kosona bango chaque poko ya kosona bango poani pona avandi na likolo kuna la lola boring tellement sala ki asala ki mutu na image na banda ko sepela na mutu na ko lula mutu yango ba ange ba yokela biso zuwa ane ko lula mutu o sepela na nature asalela ki mutu yango chaque poko atata Adam na Eve balali na bango pongi aye ko lamusa bango poto solola. Donc nyonso nzamba salaka. Donc soka pesi papa José tata Jolie eza pona amoni ke non mwasi oaza motema munene oya omema akokamba bapate na nga kitoko oya kosunga derrière ya mobala makasi zalaka mwasi makasi. Alors botika toboyi te ke no bozoluka bambwengi ya bana to bamiliki ya bana me boyaka mpe koloba baluka bamiliki yango na baverité na lokuta te. Jamais toleka tosala balife, jamais toleka todefenda, jamais toleka toloba po mama mami bameko azalaka no te nzambe moko oloba atunalingo loba yo lingo loba ni yo lingo loba ni wate ya maminga fona loba te fona se défendre tout te yo lingo loba ni atuna abongo nasali life oyo po batindelanga nini moko bolie moko na leko tala na bite trop c'est trop. Oh YouTube on za pona biso nyonso tout Facebook on za pe pona biso nyonso tout to eko kanga lokuta mwana 7 ans zuizemi soki tina 11 ans zuizemi kana kisasa wana komela na miliki ya pasi omona to kati ko bimatina ngola do miliki ya pasi o développer nzoto ngo erni na 2007 ozalaka na 2000 na babalaki tata mama leki soki tata mwasi ozalaka na 7 ans 2021 ozala na 31 ans fa ozala na 28 ans normalement pour 2000 à 2001 eza 21 ans omoni mutu a vérité aloba vérité na bakalkile banini so mutu akosaka kokosa abando yala makambo ndenge na ndenge oyo alobi te akosi te basyntaxe bazemisaki ye me ye moko na audio olobi makambo azemi te balongolaki yo te oyo azala na Afrique du Sud alobi te nde ayebi te nga na yebi boza lokuta esimbi te esali eloko te. De toute façon poka ebetami po elobami po eza kaka papa Charles Bameko mama mami Bameko ndeko moko alobaki yo totalaka yo mama mami totalaka yo soza mondima kuna tolongolo na ngwende wana na yebi so ndeko l'air diable alingaki azwa ngwende na ye o bapesaka ye ke no azala
ceux qui azala maître ange archange ya adoration ya monaki ekokita zwi alingi azwa ngwende na ye atia likolo ya ngwenda ya nzambe sor na ye ezalaki ndenge nini soko onviaka ngwende wana désolé mpo alongwa wana te mpo moto atia ye wana eza nzambe moto atia ye wana eza nzambe donc bolongola ye te mpo eza nzambe bajezabele mpo bino boyaka mabe bajezabele nde nzela eza te ya oleka vraiment nzela eza te ya oleka baprofete ya bale na baprofetese ya bale oyo bokoka moto te kanda eli bolingi bosilisa ngo na badescenda eli te bolonga na bino te bon naokontinue video na nga naokontinue bapreuve naza nango na Marie Grace Taylor TV bosabone kuna na Marie Grace Taylor TV naokontinue video kuna bosabone na Marie Grace Taylor TV bosabone kuna so boye toya tozoza na ba réserve tozoza na ba respect po kaka toza na biso na problème te sko bit na yo obimisi makambo na réseaux sociaux pona nini oye nango na bazuzi ya nzela bazuzi ya réseaux sociaux po basala nini po yo moko kendaka biti yango eza nini olingi nini pola tosala bosala moto ayeli bino likambo fo bolobaka botunaki baquestion mama ye papa ye olingi nini biti na yo eza nini kaka osalure po soki mpo na réputation esi ekufaka na ekuluse omoni mokolo yesu akufaka place réputation nde ekufaka kuna po talaka nzambe abiki the king me babaka na kuluse ndenge abima na mokili tata 33 ans limwanda na boti bambomonaka na lokwa moto azolinga bunda libanda balatisaka na bafoto eza lokuta batika ye nyonso bongo bolembu tata 33 ans au niveau kosambwa mwana moto asambwa le roi des rois réputation bosanti siko kosambwa yesu alobi ba oba olande ba mema ekuluse na bango so tellement mutu non to sambwe koleka yesu te donc c'est que réputation ezaka bien pour réputation ebeba il faut kosambwa koleka yesu et ça les logo te poka na réseaux sociaux oyo mama oleka ozonga mama leka kosaki ngasa soki pe tatango soki mama leka kosaki nga bolimbisanga ozonga okoyo ozala posa mabote ekangama yo mitali yo wana ozonga eza mawa pe pasi bandeko nanga eza mawa pe pasi bomoni makambo basala nzambe botomboki boye nini oyo eza Marie Grace niesa mama mami bameko nayaki vraiment kopesa conseil kobeta se te bomataka makasi te so bomoni makambo basala nzambe boyaka lokola balion balingi badevore boyaka lokola balion non eza malamu te nzambe apambola bino soki nazalaki vraiment likolo bolimbisa ngai mais nalingaki eza koya kofongola bana nzambe mutu eza nango mpe lisumu te soki kote mona lobaki bapropos moko boye eleze bolimbisanga mais eza ka vérité po vérité elezaka kaka vérité eswara kaka jamais vérité abima vanda calme te vérité babamba soki aye babambaki kaka mabanga vérité soki abimi baswanisaka ye kaka vérité soki abimi bafingaka ye kaka yango toprotégeake bien soki te mesi baboma nde baboma fidélité mesi baboma nde baboma confiance mpona mokili mpo pesa moto confiance eza rare mais ce que tu peux protéger la vérité mokili elingaka mpe bomaka la vérité parce que vérité ezalaka emate kiti nzambe apambola biso bopartage video soki bokai makelele nazalaki na ndako na moto donc bapele ezolela azolanda azobenga pardon azolanda bazobenga shu eza te donc mama 28 ans 31 ans nayebi te
Zamba pambola bino nyonso tout donc partager vidéo s'abonner nièce à maman mami bameko s'abonner parce que awa siko loko lingo ba via maman mami bameko ozwango ba kati na nyonso tout na kati ya Marie Grâce Taylor TV na ozonga lisusu na ozonga moni ona yena yena nganga moko na ozonga lisusu Zamba pambola bino vraiment merci na bandeko partager merci bandeko bolanda bisous bye.